C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur votre émission sur la vérité. Émission de la vérité en face. Bonne fête ma maman nyon soubana nabiso c'est net pour moi. Maman bazu belé, namike, si nyon soubana nabiso boza maman, bonne fête nabino parce que tout ça là moi nabino fête nabino le 8 mars mais moi mbazara ezara moi nabino donc le lot on a réel plaisir yamba Angèle Moussouaïli Makizembe oza moko kati ba maman poto miko la masole ya musique to sur la masole tali ba maman to sur la masole tali basi. Donc Angèle Moussouaïli Makizembe nous invité na biso na moko lelo que je dis bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonne santé. Santé nangeza bien na sepeli pe au mona bino nyonso en tout cas naza bien. Biso mbali busto ya mbio to linga vraiment ozala clair na biso to linga biso to découvrir yo. Na bandeko ba la biso ba me ko découvrir ba yeba yo to parce que lelo na bandeko musu ba otala kamba li boso ba tala lelo mais ba ozapena posa ba yeba mutu nini oyo to sa émission. Au Covid il y a biso parcours non déjà okenda poto na nini parcours nangeza mo mulai mais na so lango kana mukuse non. Na pesa na mbote na bazo nyonso bo landa biso o bozita na bino pona landa biso. Maman ezali maman ya biso ba maman donc voilà ngako ya poto na ya na sima ya copain non na 94 copain mutabeng saranga na 94 ouais. C'est déjà tout calculé 28 ans si je me trompe pas. Nous avons poto kenamba mo Londres to le kaka pour que ça siège na Londres. Na kenda kamba mo Londres. Nigeria, Londres. Le 8 mars, c'est le Belakoni. Le 8 mars, pour nous vraiment, et ça, moi, ça, on a biso maman. Donc, et rappelle à maman, en tout cas, on a mutu na la chapenza na mois de mars. Ata mutu aluki na problème na so na raté pour na respecter moi na mingi pour bon na ba te na mito na chaque fois nani azora likanisi ya kokanisela biso journée kaka mois ya mars ezala pona biso ba maman na yeba raté tamso to yeba kete ti lelo to linga pe to yeba e ko honori biso po to yebite soki ya ba papa pe ezala en tout cas na yebite mais moi na biso ba maman en tout cas elobela nga makambo ebele na mona ngo honneur na mona neti mokili et respecta biso et ba valeur na biso donc on a na tchaka na mutu na nga que tant que maman na za ba valeur moko boye donc et ça la nga bien surtout so ka to bandi moi le mars na 60 mbala moko ki bo maman na nga ezongela nga Angèle Moussouaïli Makizembe Moussouaïli on a combo bien parce que aux hommes Moussouaïli peut-être eza combo na Moussouaïli mutu apesanga combo ezaka vie na ngai Adolphe Dominguez kala seri mo wana pe bon to bima makasi ka to tape ba jeune makasi wana na to boti na nte voyage mo ba yaka wenge kala ba yaka Londres et ça rappelle na vie na ngamba liboso pe na kota concert po banda na uta Congo bota na yaka na zaka pe moi na zo na occasion ko tape ba concert tango ba yaka so komona bango na miss ko to mo landa bango ko tango ayuka kake ngana za Mswahili mbala mo apesa kumbo Mswahili abando bwaka nga Angèle Mswahili na ba concert kombo na pe bana Londres bazo ba vimbisa elatanga pe ti lelo donc
Voilà. Ouais. Et là, tu as même musicien ni au lancé au Santa ba retour au abimisa en jeune mouchoni magasin. Bon, bato o penza ba ngana ko ba mi ba lezaka grand-père bozi bozi ngana Koffi Olomide. O pe ba bimisa pa kombo na ngai libanda. Donc Koffi Olomide a boire trop. ouais. Est-ce que lelo au regretté ni okota na milliers ba musicien boire? Zana biso mutema pembe. Lola tibilama noir mais mutema za pembe. Et c'est lelo na parcours na yo au regretté ni okota na monde ya milliers musique congolaise. Bon, na regretaka penza te mais moko pe regret ya kaka pona retour nango ezongela nga naloba sernga retour nango ezongela nga mabe po à partir ya kokota na monde wana o bakoma obwaka nga o tamuso esalaki mokili babandolobela nga esala neti epesa nga réputation moko ya mabe bato bakoma kolatisa ngai oyo nyonso bango bakanisi quoi à partir ya kokota na monde wana oyo ya kozala ensemble ya bamusicien na bamabanga bani donc regret nanga ezalaka yango wana ke soki nabatamaka na nga peut-être nde mabango babetaka nga ebele wana nde eta mosusu bakalikilaka nga te mais monde wana moto etindaki bato bafingaka nga bakoselaka nga makambo mpo naka fille moko nayebi si oyo nafingamaka chaque jour bakoselaka nga makambo chaque jour mais tellement kana nazalaka na morale moko ngai abenga morale na nga mandela mpo nga mpe makambo evandaka na kati na nga te ngai ata moto asali eloko nyonso dopo adestabilize nga ngai esalaka nga eloko te eloko moko kana nazalaka makasi yango na mais regret na nga mpe ezalaka yango na mpo soki mpe akobandela na obatama na olinga na nga te soki kobandela mabanga olinga te mabanga ebakisela oni na vino bon mabanga ebakisela nga mpenza eloko moko ya spécial te mais mabanga ezalaka ke eyelanga mpe makambo ya bien detini bacoopération mpe mosusu mpo nga avanda na mboka ya coopération na poto ya coopération eza Londres mpoka ekita mboka mpenza ezalaka mpe masolo mpenza bacope eza London donc Angleterre quoi UK na kombo na nga wana eyelaka nga bacope ebele mpo ezalaka deja ke nayebanaki deja nazalaki deja wana kutu na boti te deja kombo na nga ezalaka célébré makasi donc ebando oyelanga bacope en tout cas bacope ya bambongo te ya malamu ya mbongo ya mabe mosusu mpo nabeta mpe baprison ocomprendre ekotisanga mpe baprison kaka kombo wana tellement kombo emata bato bakombo oyelanga bacope ya minene moye mo mpe naosigne naosala nayaka ememanga na bavie ya prison mpe nga abeta baprison or soki nabatamaka na nga balingaka babanda oyo olukaka nga te na bacope mosusu ezalaki mpenzaki bayeli oyo il faut signer si tu comprends bien likolo libanga osala bacope mosusu okosala te mpo ozala kombo ezala toujours likolo kombo nanga ezalaka toujours likolo mpo kombo kosala kombo ekendaka na bilamba du ekotinda obanda kosala makambo ya minene mpo osombaka bilamba kombo wana omonaka siko kombo totemaka adimi wana no totema adimi bato baolanda biso mikolo bacomprendre lelo oyo est-ce que okoconseille bajeune fille oyo baotala biso na batontine baotala biso baya na milieu oza ya mabanga ya balancement non jamais nakoki conseil motu te grâce à kombo okoti baprison obanda opesa Koffi Olomide nini pour lancer parce que nayebi te obanda ofute mbongo combien déjà mpo abwaka na badiske na bon nga na aux aspects sincère nga alinga nga amesana trop koloba bavérité nalinga kokosa te mpo so nakosi même ye moko Koffi Olomide yango omona nga mpe fille okokoma aki okosa makasi boye eza déjà réputation oyo ya bien te oyo nga nalingaka te nga alobaka rien que vérité omoni Koffi Olomide aza motu moko abwaka nga ofele biso tozalaka ba jeune fille moko oyo tozalaki na Angleterre wana telema tosi tokotaki na monde ya kolukaka tobima tosala bakombo na biso
ntango mpe kofi aya miso makasi kaka kolanda vie na biso mpa soki barépété boye biso toza wana donc tosali connaissance towelisaki trop kokangama na ye koyebana na ye miso makasi kaka neti ondire vie na biso moko ya kala ondire toyebana na ekala tolatalata ye so ayangle te tolinga kuto bafi mosusu bapesa na pembeni ete kaka biso sikoyo tokomaka neti mwa bana moko bo basupportaka ye mpo bamusicien balingaka mpe mwa ekiri moko bo oyo evanda wana oyo esalaka neti esupporte bango sikoyo biso tozalaka nga moko te tozali mpe na mwa ekiri na biso moko oyo tobanda olanda mpenza kofi nga napesa eloko te ata napesa kofi mbongo te to abwakanga. Ça fait combien de temps na kati ya Mille Musique? Depuis 97 ans. 97. Oui, pour toi, 94. 97. Donc plus ou moins 25 ans. Nous avons mis la musique. On s'est retrouvé. Que au sommet parler na qui. C'est comme flat. Tout le monde a ban à Londres billet ba tungi. Ouais, mais nga ba bien na bango. Nga eloko malamu nazalaka na loenge mais loenge ya mayele ya buzoba te. Nga azalaki to bando tambola ebele. Tozalaki penda ekiri na biso bana basi ba jeune fille toboti te misu mpe bazalaka babota bazalaka mais biso ka bongo. Nga malgré ça to bando ya milieu mais nga azalaka pe na moi responsabilité moko ya droit moko bo bakolisa nga nango na famille nga surtout maman nga kolisa nga na maluba moko ke il faut yeba ko po nga za mona liboso nga za ine ya famille na biso mama biso bando kolisa nga kana eloko moko ke ya nini azoba yo ba te lo so to kufi charge ezaka yo ba leki yo charge on egotika na kande na yo il faut za kamayele yo ba ka charge ezaka yo donc ba kolisa nga na charge moko boye na mutu question monsieur zaka otungi otungi yango tangu na bandaka makambo wana eloko wa liboso na responsabilité bapesa nga na salaka ke il faut nasombela ba parents nanga place na place nanga moko ezaka kotonga voilà nakini na veni na numéro combien quartier kopesa penza adresse na nga te po biso to ape ma problème so puis adresse ya prompte na Kitambo mususu pesa na bandal cop tant que ba cop ezani expliquer biso cop de terre cop ezalani cop eza musala ou bien eza kuiba cop ezalani bon cop eza musala te cop eza pe moyibi te ndenge eza koyena ndako ya moto olekani mwa sengle mwani cop ezali kobimisa mbongo na mena mayele ya mabe neti na compagnie eza ya yo te mbongo eza ya yo te voilà mais na tango eza déjà yo te eza kuiba tango eza déjà ya yo te tobenga ngo moyibi mais moyibi mo ya propre moyibi propre ezala chez Moswahili moyibi propre ezala moyibi ya propre po o blessé bato te o blessé ka compagnie po compagnie baza na compagnie pe na mukolo na ngozi ba mukolo ngana ba mbongo ebele mukolo pe na ba mbongo ebele zongo pe na passe pa komana ouais c'est ça yango mona ka soki osali ko bakangi obeti prison neti nga bakanga mamnyo songa na sala na futa nga déjà pona betela ngo ba prison le nom beta prison mo futa ba nyongo na futa déjà est-ce que le lot pour conseiller bano ba sa cop te jamais Poigno conseil bon te coopération bien te po bana misusu soki copé mema bato na prison siko prison na ebebisa bana basi ebele pe bana mbale ebele prison na bomona kana eska bakendo bomba bato ebimisa ba lesbienne ah bon oui prison ebimisa ba lesbienne prison ebimisa ba gay ba PD prison ebimisa ba bandi mutu musu okotaka akoti prison comme esprit mabemba la moko monika di fait que ba retenir ya comment neka esprit mabeka tia bimi nango pe esprit mabeka elata ya partir prison et comme ça va lesbien yo le cas kuna nande mais que expliquer biso déjà côté ba lesbien comme ça ba lesbien bon ngana yebi nazape na ba master mususu o to salaka bien tango azaki libanda mais tango akotaka prison abimiela biso comme lesbienne ti lelo atikala na lesbienne na tanga kombote o ngana yebi mokili mbape yebi mais pour ça qu'il est lesbien en prison non nga salate eza bato nyonso te eza kamoko général te eza ka kamoko boye eza général mais exception zanga te
bato mingi babeba na prison nga atikala osaki lesbienne te oya pe na betelaka yango te pe na kosalaka yango te nga alinga mibali na kiosa nasala yango te mais ça bato mosusu bamemana na sentiment wana basalaki lesbienne na prison misusu mpe bakoma bagay na kati ya prison bana mibali bakoma mpe baapede na prison ouais prison eza esika ya malamu te mpona mutu c'est ça eza mpe esika ya malamu te oyo parent okelinga mwana akende te prison nga abetaka prison nayebi vie ya prison nayebi vie ya prison ndenge sepasaka oyebi ke toza na chance oyamba oza mutu moko oza congolais oza mama oza sœur oza ndeko moko oza ouvert lelo émission bandeko ebele baotala biso bana babotami awa na bato baoya poto bamekozwa quand même moins intelligence mpe sagesse moko boye oko épargner bango parce que lelo bato baolandaka balata bien nde olati boye nde olati boye olati cher mais bafille nyonso balinga balata boye mpona olata boye okoza ata ba 4 mois kayu so osalaka kayu olata nde olati bagreffe boye eza mwa pasi eza vie mo eza vie ya lix oyo osala eza pasi bato ebele baolinga basala yango lelo nalingi opesa biso tona mwana bino mwa de la femme za mpe na sincère na bafille oyo baotala yo bana mike oyo baotala yo conseil nyoko pesa na bana babotama awa na bafille oyo bazoya awa mpona makambo etali ndeti bacope bon nga conseil na okiopesa mpenza na basi nyonso bana mike mikolo en tout cas kayu eleki nyonso kayu nde bomona kayu wana mpo nga azonga na nga na kayu nga azonga mpe na kayu nasala esokopi te mpo cope ka nde nauti koloba ememaka na prison cope ebebisa vie ya bato ebele cope nga période moko na bando travaille mpe na banigérien ka bacoopération mais banigérien mosusu balingaka bakotisanga mpe bamonde moko ya zolo non namela te epuis ndenge boomona nga nafima te namela drogue te namela masanga mais tellement namona masanga esimbaka mutu na nga te nga epuis masanga nga namela na vie bando ozalaka bière oyo ya ba 4%. Namela whisky te, namela champagne te. Namela whisky te. So na bina yebi yango te na kosi, na meka yango na mutu na nga c'est pas la peine. Po ata muke na olangwa na ke sa buzoba. Na lingaka champagne ko ndeza ezaka bato so sa bimi nga champagne te. Namela champagne te, namela whisky te. Et puis tangu na ya komona ke masanga elinganga te nga langwa kana 2 canettes. Et puis, si on a mis ma sangaye, on a baby ces journées. Et là, on a un salaire, il faut un report. On a comme fatigué, on a comme le coca canal là. Si on a mis ma sangaye, on a sauté. Bateau moussou, couti, na bango ça bien. Et puis c'est que le balo a courage, moi et 5 oiseaux bien na couti na bango. Couti na ngeza ki ko 4 na marunion, on a c'est sur le téléphone là. Si on a vu suivre l'indé na ça il y a 3 ans, on a mis la masangate. Na boya masanga, na me cigarette ko na simbaraté. Namela biloko na nyoso te o mokili ezolanda nga lelo j'aimais ma mère à couper soki na kosi en tout cas nayebi te ata bible oki koya asiko na sauté mais bato pe o bayebi nga na bato ya nga ya kati oyo bafandaka na nga mpenza ke together bayebi kati na nga ke namelaka masanga te biloko wana kote nyonso namelaka te nazalaka na eloko moko na botama nango nazalaka mood moko boye soki na koti na milie nayaka na mood moko ya soki na ke fête to na ke boîte na lelo moko yela nga automatique bomona nga pe na ambiance bato yo o ba meli masanga na sa adapter bomona nga pe ko seka na so ba loyenge na saka jamais timide na milieu ndamba kelanga bongo et donc na mela keloko te na sa pe kande na sa bo Angèle Makizembe Mouchouaili obala déjà na vie ko bala ya opesa mongo ba bala yo comme non. Pourquoi on était parce que là on balote na vie ni fiançailles bon ba fiançailles ya nango mais on a tout panzani na biso hein avant de passer essayer essayer ya fiançailles oui mais près d'autres rien près d'autres non te pour on était on a ba qualité te moi faut ba bala non siko eloko moko bato baye barate to mona tam so film obo avant dana ye bino bo kanisa atula te bino bokanisaka mibali nde kaka il faut baya kobala biso photo ndimaka bino pour na réputation qui na bala
non neti nga na yebi pe ba fie belo ba neti nga na ki obala te pona sepelisa peuple nga soki ba makamu wana penza ndeta musu siko na zakana nga ndo wa libala il faut to se comprendre nan biso mibale po libala wana il faut nga pena sepela na libala ezate ke yo mobali lokolo ko mobima nga o bala nga ka na loyenge bongo nga lingi na nga na vana na olibela te proposition non linga ota eza ba relation mususu bolinga na mbale singa ikomela nga ebele to bandi mbala moko babulu ya kobale ye oh il faut na se nga pe moi si faut na sepela na ba qualité na tout ezate nga na bala ka po yo mbalo yo bala nga po réputation ngene ke makizemba bala ki non nga ba réputation ala ta ngote nga pe faut na sepela na ba qualité na o mobali o yo lingo bala nga na mutu na nga ifuna ba ki mobali onde na okena ye nga na etili wa du comportement neza bien po na nga to vanda Deux ans, ose la paix libala. Soyez. Te soki ye ya bien ke ya mutu auto se comprendre nga pe na sepeli na ye ezate ke yende fa sepela na ngaka po bakawa ya ko sepela na ngaka ya tala ebele wa bala ngaka mais ton âge na ba âge ni papa bon âge à moi si baloba te mena mineur te na maman na moi mukete na maman na pe moi si na moi mukete les autres conseils ni na ba fille autour ba fille beaucoup plus réalité poto ouais ba na ba ova na mabalate ba jeune fille ba tontine ba ko ova na mabalate ba maîtriser mi mabalate bazo maîtriser te pona bazo bala pona concurrence ah bon ouais bana surtout mikolo kuto longola moi muke mikolo muso bakoma kaka to ba te soki ki mukolo comment déranger servant na ngomona kaka ako kana libala te na yena mbali mikolo mona ka ba se comprendre te ba panzani na bango to yeba te soki ni nango mais eloko o nga na mona nanu nde bana mike ya mikolo so tali bien moi 3 ans passé au mona ka ba fête ya ba mariage ba jeune fille ba jeune garçon kala te ba panzani ba obala na concurrence bana mingi ya mboko ba obala na et puis ba maman na bango ba okota na buzo ba bana bango mwana akomika so camarade na bali ya bandi pression yepe faut ba balaye ba maman il faut ba ça les fête moi ba maman pe ba koti na buzo ba ayeli bango copain moko balanga kata to ka bona après mais le coup muka ba yeba kinga pe na ba mabala mingi ya mbongo ya ba jeune wana ba bana ba mikio na ba bala na mingi pona concurrence na bango nga makizembe na ko sala ngote so desi au conception etini biso ba jeune garçon na to balite to zela nana te bo zela nana te mais avant ya ko bala moi si vraiment il faut o luka oyeba est-ce que fille on a zo vivre na e ko bala nde na loyengete merci ko bala pe na loyengete ata mo sango zo takata ndenge ni zalande kana ki copine wana soki azo so la no bien te tika ina na position wana te wa na oyi conseil tika ina na position na tala e soka mérité te ko bala na loyengete po un jour yo muto olela po o ça dépense ebele c'est ça o louer ba salle bana na ba o salle sabino ba perte mo siko na kama bino pe mibala ngo ozape bona pe ba jeune peut bona pe mikolo ya bana ngo me bana ngo nde ba okonza bino ba ko salisa bino ba feti penda wana aena libala te ae concurrence na ba camarade ni o ba balaki avant c'est quoi utiliser yo mingi ba sabongo na lobi nyoso pete mingi pe ba bala mibali mingi pe ba obala pe mibali ba ta Londres baze bele onga na yebi o ba bala mibali mabala ngo pe simba te siko ba biso mona tam suso monte to ninga na bi vérité ngana no dot ya mbali mote et pas biso bazana nyongo na ngate ke ba lera mbongo mo ba mutu mo ba na ngala ko yela ka famille na nyongo wana te na fila na kana batu na libanda faut se comprendre te to kabwani na biso na memo pa ba parana ngate ngam ko na ko mi ma pe amobali abimisi bo ngana ndimi ke abimisi ba parana ba boye ba na keli bela. Mais ba réalité autre va na Paris ka yango pesa na Londres oui ka bana nga bangona kaka bana wana bangona ya Londres na Paris na Suisse yo mona te soki mikolo wana na Allemagne soki ndi bien bana na bazande soki mikolo wana look moko docteur Martin Sebimi on a bana na tout ya Londres ya Paris États-Unis bango tout bazaka na mo bango tout bana ngo na minute wana eza lokola pe mama bala eza partout bana na mikolo do ba tomboka ke dimine muke voilà merci Angèle Mouchoueli Makizembe vous avez plaisir de biso ya mbayo mais musique au sein de la musique écoute la musique n'est pas moi mais déjà félicitations parce que yembi bien malgré copier
grande chanteuse yambo na biso maman Miliabel auto PCP ba bonne fête pour la mois de la femme au copier mais oyembi no bien mais sur 10 to copier au P6 mais on dirait na moi retard bien besoin école à Karine Mokonze bolanda kama kam Karine na sala pour Karine na to ça acoustique na yo pour ça bien besoin école à Karine même si quoi accepter ou pas na ok répondre au moni mo na retard wana nde na yebaka te wai bato bautilisaka retard na vie ezalaka te retard na vie ezalaka te eloko ekoma retard ka so pema esili ngo nde totambolaka bona mutu notiaka mpenza donc tiaka na mutu nango kaka kena ntango oza na pema retard ezalaka te epuis na musique retard ezalaka te eza kaka ndenge ekutelo na moma na yango neti nga nde naza boye nga azala nanga mama oyemba na nga na baekole ntango mpe naya na mboka oyo nalinga na banda cours ya musique na Tottenham na collège na biso Tottenham na kota ntango wana kiki na nga musique mpona nalinga musique mingi mais ntango nakenda musique na change nanga na kota nanga na monde ya coopération mais lo neti ndio bando yemba siko namoni ke ekomi moment nanga oya eloko moko esalamaka te sans nzambe ayeba tala yo ngo kotanga pesi ozaki jeune fille wana ozotakataka okoyimba boye okosape featuring na Kofi taona ezaka cop au poser la question bien omoni moment na il fallait na sa musique wana peut-être okokaki pe kofutanga peut-être okokaki pofutanga te pona yebi bato bele pe babandaka bana mike lelo pe ifuta bango baza pe futa bango te bakatana lelo pe bayembaka te baza mais nga moment wana yo ozoloba peut-être il fallait na banda musique nga naza famille pauvre moment wana esalaki ke mobala amemai nga na poto ntango na ye poto ambition nanga ezalaki il faut nasala na makambo ya malamu nakokaki kotia na mutu nanga te nga il faut na banda koyemba nanu mpo nakokisa ambition nanga mpo na koyede famille nanga nga nayaka na eloko moko il fallait occasion nazwaki ya koya poto il fallait na aide famille nanga nanu natelemaka nakotaka makambo ya koluka na mbongo nasala kaka na nyonso nasala nabengisa baleki nanga nasombela baparent nanga place nasomba pe place oyo yanga moko ota mosu nde navandaka so mpiaka chaque mois mbongo moko boyelaka nga o nabengaka yango mwa baargent de poche nanga eyaka esali mpo nazwaka temps nasalaka miziki te po soki mpe nakotaka miziki wana peut-être mpe nangaki nasambrouye nanga temps mosu mpe miziki yango mpe ndenge simba nango mpe te pour le moment naye komona tellement nazalaka nanga na miziki na kati na retard te po nanga retard te miziki ekipaka nango te na bandenga makasi kande omona ka mulongo pena tina c'est bon nanga kande omona ba projet ni eza après acoustique musique kana continuer kana musique osa skunya acoustique kaka te to nasalaki nzembo moko boye toyembaki na fille moko pe arapaka na Londres nzembo na ngai ya liboso apa kointerprete mponga na bimaki na style ya mama Miliabel nalingaki mingi aza icône nanga mwa bando kolinga banda naza mwa muke nalingaki na préféraki na banda kointerprete mais pourquoi pas osaka musique nzambe musique ya nzambe wana eyaka nango nalingaka kutu musique ya nzambe mingi place oyo nakendaka baforme nga musique nakendaka nde na musique ya nzambe après eye kosala kaka tomeka nanu eloko naza banzembo na nga nzambe eza ebima nga nayelaka tobandaka eza na kobimisa mpe yango voilà merci na bandeko to balanda biso tolakisa yo vidéo soit photo eza conception émission na biso ezaka bongo donc merci na bandeko to balanda biso Africa Center Business agence ya sure mpona kotia mbongo na Angola na Kin yavi na biso Jean-Claude Mabanzo de fate to pese mo te pese joyeux anniversaire na Jean-Claude Mabanzo na Suisse yavi na biso moto moko bien tonton moko bien soutenir biso na musika joyeux anniversaire Evan Tumba Pato na Katanvex merci pour tout Jimmy Chimanga porte de la chapelle so qui est Belgique ba condition bien so komika na chapelle obina luka porte de la chapelle Jimmy Chimanga okutapena ba chauffeur musobite na oluke azande konanga soit l'axo Jimmy Chimanga au Belgique na mamba bien tranquille et tout puissant junior Bongo ya union européen junior Bongo Chancel Mbemba 2010 merci pour tout pour notre soutien Gelor Kanga merci Flavie Panda Douve Moeni Vinanga Kelly Tsumbu Roi Bilamba na Katangola merci na tout au bosa pour na biso Vinanga Flavie Panda une fois de plus Kelly Tsumbu OGF c'était Paris tout l'axo vidéo soit photo za conception émission na biso n'habite aux à l'aise à l'aise
Au fauteuil jaune, peut nous vanner bien. Au moins, la bien. Laurent Manette. Bien. Ouais. Ouais, maman. Oui, bien. Non, bien. Et là, Ex, nanga. ex, non. Ouais. Ah ouais. Comment on est? Eva Katanga. Eva Katanga. Bonne relation, c'est quoi? Tukabwana. Bukabwana. Et c'est vrai, il y a une vidéo dans Mitakala. Oui. Ezaï. Il y a une vidéo dans Mitakala où ils ont circulé. Il y a une mission na complicité ya Mimi Tonga ou avec ex-camarade nanga. Mais pourquoi ils ont toujours un problème na mboka na bino en Londres, ils ont toujours un problème. Déjà na ta live nous on na tronkende, ozo loba loba, dès la télé vidéo ba tumususu, bazo fingo il paraît que ils ont na sida, ils ont toujours un problème na Londres pour l'année. On dirait qu'il y a beaucoup faire vendre terre. Non, yango na utai koloba monde otuna nga question obo eloko nini oyo ndengo kotaka monde ya ba mabanga. Ya mabanga. Monde wana muto écrire langa ba makambo oyo nyonso. Nga na koma na niveau ka ndenge na kota monde wana ba ya mabanga oyo bandaki nga nango. Bato bakoma ko bambela nga oyo nyonso balingi. Nete eloko ko obete ya sida. Sida wana bapanzanga ngo o monde entier talanga lelo bapanzanga sida non la botité na va 20 quelque wana la botité bapanzanga sida nga so moninga na oloba na ye koloba na yaka mingi ko se défendre oka jamais na ye na bandi ko attaquer mutu nga na yaka toujours na défense. Na yaka nesi babenga ngoni droit de réponse neti nakoki ko s'exprimer po eza na makamsu bato balobelaka biso bato bayoki yo te balataka ngo batikani nango mais lokola déjà to toucha média namonaka place oyo nga akoki ko se défendre mpe ko éclaircir makambo nanga eza na média yango mwana ata mosu mpe na ye mpe na oloba mpe so landi maloba nanga ezalaka nazozongisa moto oyo alobaki si seranga Ndedi sida, obimana mutu mwa kufa na sida, bien ex mwa kufa, pour bakanisolo sida. Jamais. Na mbali o na kufisaka te. Mais na kamwa kambala mobo sida. Ni wana boti na nte na webso. Ti lelo. Mais mutakalize Angèle Mouchouali, obo perception âge. Mais je na kosi mémoire na ngati leki 40 ans. Ouais. Qui va pour ko leka pe 50 ans. 50 ans. Bon, nakoki Nakoki discuter wana temme. Tu vas toujours imaginer pour beau perception vérité. Ouais. Tu calculer ba 51, ba 52 AP parfois. Mais comment ko maintenant niveau nzoto na yo otine lo mutu na téléphone. Aussi longtemps bien que ba congolais ba partager après l'amour c'est la guerre. Ba publier yo, bo kende tout. Comment on a confiance yo otine la mobalo na alliance alliance te, ata kuta alliance alliance. Ngani na zabu ibana na bota mona na tinela mwasi nzoto na ngati. Na otikala po otinda te. Comment on me l'appelle masanga te lango epete? Non. Comment on commet na point otinde la mobile vidéo na ya nzoto na? Merci na keloba. Pour na ko kemula ite vidéo wana na tinda yango te. Ava mutu na bando zala na vidéo wana bimaki nde nini? Nga azaki na musala abengi nga. Pour apesa nga programme so na sisi musala na lande place o wakena omela. Azaki mutu bando linga mingi. Na basi na nyoso azaki na bango mwaso bando linga va mwasi ne nga. Yo po be bien kazaki na basi na. Na yebi na nga. J'aime ça. Il faut ça bon point. Te na yebi na sens que mibali bandimaka ta wanga na me oyo ka botuni ya wanga ni na yebi me. On marié quand. O bomeleka moto. Naza on marié. Te on marié te. Abala te. Azai marié te me o kaka beta ka beta me otuni ya wanga ni. Me nga azaki o bando simba ndi boku. So na simba benga nga kandeza. Yaka. So simza la nanga place bo. Po bando za bongo. Eko sala. Seri yango azaki na mutu na ndako me babala na te. Seri bo vivene. Ouais. Alors voilà moi c'est ndako. Na moi c'est ndako. Na babala na te. Me babala na te. Babota. Po azala ex nanga. Ya bo mwana. Akala.
ya kala nzungu kala c'est la lamba ba soupe bien te e ko sala pe abinga nalanda ye na yambi téléphone nazaki na douche nga nayebi ke mutu toyebane et puis nayebaki te ke ezaki vidéo oyebi ka ozosukola téléphone eli mbala ngo oyambi ntango nayambi toosolola na tiango ntango naoluka na place yango namoni elongi na ye ngabi bobenga vidéo bongo esani wika bino mbala bongo esani wa mwasi na ngai na téléphone wana naosola sikoyo nakoma sukola sikoyo na soni moye biso basi ya ata na bimaka na yo me tozalaka na basoni moko ya kotiaka baboye devant mobali totelemaka mpenza boye te ata tobimaka tozalaka na mwa basoni moko ezaka nango nzambe akela biso bongo bamona akomaki mpe neti mais entre temps ye asa captaki nga nayeba te nzoka nde abandaki korecord conversation na biso enregistre yango abandaki korecord yango déjà nga nayeba te siko ntango kaka nayeki koremarke ke eza appel vidéo mbala moko nakomaki presse ok kasi nga asisaka sosukola comme ça naoya kasi nakomi presse mpo atika nga sukola à l'aise mbala moko ok so sisi landanga place tukati nzambe azokanga nayebaka ide kutu te natikala koyeba te ke atikala na matière nga abenga matière atikala nango nayebaka te naye koyeba ngo kaka ntango ebimi eye kosala kaka ndenge ezalaka mpo masolo nalinga obeta yango esu mpenza te mpo eza na justice mais naobeta yango mpe na ndenge mabe te eye kosala ke toyaki kose comprendre te mpo ntango tobimaka ntango tozalaki akaki obima nde ya basi nyonso mais eyaki koarrive ke akomaki kofunda camarade na nga oyo natangisi ko nazobake mutu akala na ebimi na complicité na bango mibale komo na ye mimi itonga azalaki pire nga ndeko na nga oyo mpe na longle bayeba Angèle Moswahili mimi itonga tozali mpe bagood friend donc tokomaki famille oyo mokili mombe eyebi biso sikoyo ye camarade na nga ntango kaka ayokaki tokomi sikoyo ovanda ne ndako moko mpo ntango kaka komi obima na ye eaffectaki ndako na ye ya copine oyo bana ovanda ensemble copine abenga na ye mpo na nga po babenga te abengani ye mpo na nga sikoyo ake wapi nazwi ye tokomi ovanda ensemble camarade na nga supporta te ke koma nga na ye tonton akomi kovandela nga na ndako ekomi sikoyo nire pas moins âgé que yo nani te aza kutu ya na nga quartier ya na nga vraiment ya na nga ya na nga mpenza après camarade na nga supporta te akomi komona nga neti nakomi ovanda na moto oyebi kaka nayebi te eye kosala akomi kolinga ye camarade na nga yango akomi kolinga ye ye liboso akomi kofunda ye abande kofundana ande koya kofunda wana mpe nayebaka te ta mosusu asalaki yango mpo nga na bande koyoka te peut-être bande kofunda oyo te camarade na wana nalingi tozalaka na ye tala azopropose nga afuta hotel tokelala na hotel moko na baking boye il faut keba na ye bande osola na nga bongo mwana mobali ya bato nga mpe kaka na bande omonaka peut-être mpo kaka alingi natambolaka na ye te peut-être yango osala bongo tellement moni nazoyoka te akomi kobima na ye sikoyo ntango akomi kobima na ye ye sikoyo amemi yango sikoyo rando akomi kotumbola nga akomi kokotaka na bainternet kofingaka nga mpe nakomi na ye banda lelo bobengaka nga mamue mpo amuluba bobengaka nga mamue nga kutu ntango bato baoyela nga na omelela camarade na nga mbondo nga abi te mpo nandimaki teke ye moto akosala makambo wana mpo nde tozalaka toswana te toza na problème te toza bien na boya nzoka nde ezaki ya solo ntango sikoyo naye koconfirme mpenza ke ezaki ya solo nabenga na ye nga abi te namoni buzoba na yo kende kosala yango poto ya babua yo zwaki babengani yo mpo bengani eropa kotisi ozala mosusu voilà kuna ye bakobengana ye ti mpona ye paris te soki akontinue kaka makambo oyo bandaki kosala epa mwasi oyo babengani yo soki oye nango susu esika mosusu basi nyonso bandemo te basi nyonso nde basipotaka buzoba mais tant yo possible yo peut quand même ozwaki eloka motu pourquoi ondima ete bopartage na motu te wana azali camarade na nga okuna azali camarade na nga te ye azalaki pire nga ndeko pire mpenza epuis nga naboyelaki ete na préféraki sikoyo ye atikala nango naswanisa ye te
naluka trouble te naloba kaka kende ko zala na eboza na bino akenda ndako mimi to akenda kutu te ye zalaki beta kaka debi no mbali pardon excusez nga ba parents bo landa biso ya zai kaka air moko mais tant on peut na benga na ye la kisa ki venda ke zaki ete akenda na ye et pas moi sine mususu pour le moment azani na mndi na moi sine mususu donc la fille a bomane ka métier na biso pour rien pour mbala ngompe bazala kapeka air moko so meli masanga tu eli so ke boala akenda na ete et pas moi sine mususu azaka na ete Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Et au sala ke ba période moko moko luka pene te ka to bongisa to zonga na kaninge zala na kuma na nga oboya kande kalate bo na okaka vidéo ebimi vidéo ebimi ba tu ba yisinga vidéo ngabi vidéo ngabi nini nango o nanya ngwa publier ngabi vidéo nini nango ngana yeba kito te tala na vidéo yo ndo ko yeba mutu a publier à partir vidéo soke uti wa pinga bisi boti na ngavi ponga na yebi ke yes en vidéo na ngate lote nga pesa mbali biloko na te tango ka batindeli ngambala moko na reconnaître ngo na reconnaître que nini oyo eza douche wana eza ya musala eza ndako na ngate eza ya musala et puis na yeba na yamba eka une fois na yamba ba tout so na osukola à part ye na yamba epeka une fois nde idée ya mbala moko na yeba eza ya Isaïe, les bazo kiser trop bimana na bana mike, ba jeune garçon. Bon, wa mutu to pe na poto rose pe style na o. Oko répondre ni na bakisation ba lo bimana na bana mike. Te lisolo ezande ke bato balingaki balusa dossier o ya tonto bato bayebaki lisolo te balinga babimisaki neti eza jeune garçon oyo aza na 19 ans mutu apubliaki ngai jeune garçon yango mpe abima te mpo na nanga na copain moko te ya mwana 19 ans ti bayaki comprendre ke ezaki masolo ya lokuta masolo mosusu ye mpe tonton yango akomi koyebisa bato ye mutu apiblie nga te ifo ezala jour mosusu bautaka babar akendaka na ye kaka nde bakendaka na ex camarade na nga na abi aza sûr il faut ezala ex camarade na nga na mutu ayibaki ye video wana apanzi yango tellement nga na ye mpe komaka keral nayebi te me nga mpo na nga na kati na nga nakoki kolanda fille te ekoki ozala mpe ye mpo toyebi bajare na ye ekoki ozala mpe ye mais nayebi vérité te mpo na nga nayebi kaka ke ide nano nini oyo ye tonton azwaka ya record conversation na biso mpo abomba bafoto ti lelo ebima c'est que ye mutu agarda bafoto wana na ide ya mabe mpo lelo bavideo wana ebima bato mosusu bazolobaki yo nga moko na mi na sebipubliaki mpo na base mais base ya bongo vraiment omoni babase mosusu ezalaka ta obongami te so otali bafoto wana omonaki motu moko kidi bayebi na ye te nonsa moko bo naotala kutu ata kamera te foto yango mpe eza flou tando sukola na nga base nakomisala mpenza kwa chaîne moko pour photo wana etekama ta mosusu elanga clientèle peut-être mais il doit marcher quand même batonto oui pour nous autres ça bien oui nous autres bien avoir un compte non ça bien propre ouais batonto balinga bon na zui dérangement vraiment ouais balinga ba mona opena face hein pour autres pe nazalaka genre ba fio atekaka nde marché mpenza pour la vidéo pena bien ouais la vidéo pena propre manzoka makwanza pesa na ngote nduta pété non taille pe kitoko libumu pété non chance
eyelanga mpenza me na besoin nango te yango ememi au Paris te nga Paris nayaka obata Paris bakokaka te onso amonika na video fo amona nga face video nayaka surtout mpa nga nalingaka baboningo ya bafacebook te nga alinga ata mobali alingaka Facebook nga asolaka bien nzela mokolo komona nga olingo ndeni nga yebi yo te zalaka camarade nanga mokolo komona nga sikoyo tianga litoyi sanga asola bongo c'est bon ezalaki plaisir na biso ya mbao tobisi bino bato baotala biso rendez-vous eza moko le 19 oyo tokutana biso tout na Paris totiela bino fiche wana jaune baadresse numéro ya contact makambo toza na biso tout baparisien bavrai garçon batontine basero basokolaka mwa 5 fois na ndenge ya Paris batonto ya bien wana tokutana biso tous les 19 na soirée ya DJ Lutuna du accompagné avec DJ Ken Fire Basket Aris Sambu tozala wana batonto ya Paris tobengisi basera Paris même ozala na province la réservation yaka tozala na soirée ya kitoko bien organisé sécurité na bino ezala assuré sala kitoko minda kitoko bolata bien tozala wana tosala pe mosala tosepelisa nzoto tobina na bamama eza soirée liputa si je me trompe eza soirée liputa donc tobikisi bino tout bato totalaka biso tozala wana ekosala biso suka na plaisir ezalaki plaisir biso oyamba yo mwa baremercie mwa badédicace eza eza napesi kaka merci na bato nyonso oyo basungaka nga oyo mpe basoutenaka nga na monde oyo nakota ya musique napesi merci na limousine kabangi ta ya serpent merci na encadrement na yo eleki makasi napesi susu merci na Jires Alice Gaz TV ye mpe asungaka nga trop na makambo ebele ye abongisela nga makambo na nga ebelebele napesi mpe merci na vie na ngai ci babenda donc question moi elinga na suka afato sisa mabanga est-ce que okotengela biso 5 prêtres na kata Londres oyo santaka pena baprêtre oyo tokotiela motema na Londres 5 prêtres oyo pena baprêtre pena oyikena migi mundi oza boye noko wana kokabelo pena lar pena mwajar baprêtre waka ba 100 na ba 200 euros te quoi baprêtre pena so akoti bo na poche osanzi pena likolo 2000 quoi et puis batonga pe na kini bafandisa baaffaire na Londres bien na ngai bao batonga ndenge ayoki otanga oyo bambongo so bakabaka na yebi kokabana te na baprêtre quand on parle de prêtre dans baprêtre nakopesa exemple neti vena biso Willy Moucheni grand prêtre na ndenge bakini siko so na ndenge ba Londres tanga so 5 batoka ba Willy Moucheni baopese bongo bon ayebi te nakoki otanga nanu moko oyo baosala babusiness ya bino oyo baosimba papi kabwiko Charles Mbongo Nono Makangila Dadino Kolo restaurant ya la belle congolaise bavandisa pe na Londres na Patrick Ekofo ka wana ekoki nokeli Gauthier Mascotte Gauthier Mascotte mpe azali mais tellement lobi 5 topesi mbote Gauthier Mascotte tellement lobi 5 yango nasuki wana Gauthier Mascotte kutu koloba kutu te mpo ye aza ingénieur na bisika ya minene nanu ingénieur de banque voilà sali biso plaisir oza ti le 19 to invité na soirée bamama soirée liputa le 19 loba nakoki ndeko ya mpo déjà naozonga okobeta mpe playback na soirée liputa neti lelo naobeta na oyo ya tosala le 19 ya très important ya Fire Basket na DJ Lutuna bolingi ya naobeta tosolongo lo Aristambo mpe aza awa tosolongo soirée toujours eza le 19 oyo soki botiengaki na oya oyemba na oya bosolongo lo Fire Basket aza na Aristambo bosolongo merci na bato tu balandi biso merci na Michel Kombe Aigle tobisa bino so ningo sala mariage clip réalisation professionnel azana butikela kwanga bateke basala bako baza ba expert ya kosala kwanga audiovisuel c'est Michel Kombe Aigle merci pour tout merci bande ko tout bazala qui connecté pe branché aussi c'est mabanga to dire non na silisi na pesi merci na Cash Cacharel merci na Mireille Ilunga merci na Lydie Champagne wana batu na ngai donc lilimba yabo merci pe na batu nyoso bavandi pe bazwitanga bango pona kolanda biso na émission ya biso lelo donc voilà merci tout le monde ani mbala sima na pesi sous merci na
Queen puis talent. Ah ouais. Parti en Zambie. Aza fille tout ça là qui n'a featuring. En tout cas, tout travailler ensemble. La congolaise. Ouais, à congolaise. Il faut bien avoir les cabas à la promotion. Ah oui, Kalata oya normalement il fallait aller à côté avant mais et là au moins on crée carasso ici ah oui. C'est bon, merci. Et ça a eu plaisir Yamba. Merci de retour dans l'émission RDV le 19 soirée de puta. Agem soyez là aux ala. Na aux ala. Yo aux angate, yo aux angate.